Mike abima na mwasi ya Mati abima na mwasi ya Tracy bakisi na ye balakisa yango Mati Kasongo baya banzambe baya prophète wana te ya lokuta oyo ayaki na ye wana prophète de Dieu alingaki même atie la Tracy poison ntango Tracy akomaki na chaîne na ye eza bavérité. Mike abanda otambola na tige almet Mike na ndako na ye abanda olala na po na sa mbeto abanda kosuba na bidon. Mike anomela masuba na ye moko. Prophète azalaki kobima na Cynthia Kapache pourquoi alongola ye molimo oyo aswafe te molimo oyo akatula soif donc ozomona ke basali ekiri moko mpona badestabilize kaka mwana bato kare oyebake Mike aza homosexuel lelo na yesa bino vérité. Mike c'est un PD yambo mona tilo na âge na ye atikala kozala ata mwasi fixe oyebi kaka ke Mike Lokamba akanga meme Mati Kasongo. Soki Mati Kasongo ozala na courage ya koloba te makambo bayebisaka na église oyo omonaka epa Mike Lokamba napesi lelo Tracy Mbelenga raison. Benji wana aza homosexuel makambo oyo asalaka ayebi te ke kozongela ye baloba tous epe isiba elelo soki nayebisa bino ke Mike Lokamba na kati ya ndako na ye na chambre na ye bana mibali bakotaka te kana ka bana basi. Moi je vécu avec lui. Tracy akomprena bandeko bolanda ngai Kinshasa eza mabe mais eza nango kango banga na ete eza melodi eza kaka maloba bato balobi na bango eza nzambe te donc amona ngo bien eza na melodi donc soki nde balakeli bongo mabe ya kokufa donc eza lokwa babakiseli sur bajour ebele ya kovivre na mokili donc mpona nga na mwana yango rien afana nekali. Mike omoni yo nde okufa nzambe oyo ya likolo aza juste soki ozolakela moninga mabe bamama oyo bazotala bandeko balingaka kare baotya kare na mabonde kare na ozala épargné na complot na bino bozoluka bosalela kare Mike ozala na basi meso badécouvrir yo oza homosexuel nakotanga bakomba musicien te. Mike yo moto osala matibo soki Mati aoza na courage c'est moi je l'ai dit. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Congo Température, un grand merci à Maman Rosette la fleur Mambour, un grand merci à Bateau Bazola Nabiso partout dans le monde, Jolili Atal en chair et annonce, PCP,
salutation na ngai na ye moko babengaka Kabobula le million garçon de Paris le baby face mama Katia lelo motema papa Jimmy Placide kozolanda biso partout na mokili mobimba anani sur le net na moto lelo tozoprofite kaka tolobela makambo ezali koleka na internet et surtout mpona liwa oyo bato ya mokili bazolakela Karine baprofession bazolobela par rapport ya Karine Mokonzi donc biso ndenge tozalaka wana tolobaka ke tosalaka vraiment analyse sur le net mpona koinforme bino koyebisa bino tomoni ndeko na biso Mike Lokamba na prophète oyo toloba me ngai yo message na prononce na bandeko c'est surtout na bana membre na baoyo balingaka Karine ezalaka ke bazolingaka ke baluka ndenge nini ya koluka actualité par rapport que Karine Mokonzi lelo tomoni lelo so Karine Mokonzi asali eloko bandeko baprofitaka surtout par rapport ya visibilité na ye na bachaîne na bango mais likambo oyo bandeko na kosenga bino botelema et surtout mpona prophète oyo na Kinshasa oyo babandaki par rapport ya makambo wana na Mike Lokamba eza kaka jalousie vraiment Karine Mokonzi aza na famille Karine Mokonzi aza na bandeko pourquoi biso bakongolais tolingani te likambo oyo epesi mpasi na bandeko bazolanda biso partout bandeko bazali na ba-États-Unis babengi biso pegiti mpona nini mais mpona ndeko Lokamba eza nango kaka ke azoluka buzz azoluka eloko moko parce que moto oyo akoki kolakela moto liwa eza kaka nzambe Jésus Christ de Nazareth bango nde moto ayebi mokolo moto akokufa mpe nzowa mbotama nzambe moto ayeba bandeko wana Mike Lokamba na omona ondire aza na problème ye moko d'abord na biso Congo censure kotalela biso internet te ta lelo makambo ekomi boye mpe en plus bozotanga nkombo ya Karine Mokonzi yango nazoregrete na bino Mike omoni yo okofuta yo moko tala ndenge ozalaki na ndenge oza boye baverité ya Matika Songo Mike abima na mwasi ya Mati abima na mwasi ya Tracy bakisi na ye balakisa yango Matika Songo epai ya banzambe epai ya prophète wana te ya lokuta oyo ayaki na ye wana prophète de Dieu alingaki même achela Tracy poison ntango Tracy akomaki na chaîne na ye eza bavérité Mike abanda otambola na tige almet Mike na ndako na ye abanda olala na po na sa mbeto abanda kosuba na bidon Mike anomela masuba na ye moko po abanda kosuba eza bavérité Mike c'est un féticheur mona te Mike omoni yo nde okufa nzambe oyo ya likolo aza juste soki ozolakela moninga mabe bamama oyo bazotala bandeko balingaka Karine baotya Karine na mabonde Karine aza l'épargner na complot na bino bozoluka bosalela Karine bosepa bozomona yango tike no bosali complicité moko boye yo oyebaka lelo mare bongola balobi yango moto mosala mabe amonanaka na miso bomoni sor amanike aki osenga bibi kapinga pardon mais bino 2020 Karine akotango mais bino nde makambo bolobi na télévision tout se paye ici ba bofuta yango pardon na bino na makambo bolobi na sentiment bino mo ba homosexuel po bino bosala na samo yo pour garnir de l'argent
bozala morphologie na bino ndenge boza Mike na nani. Pourquoi Chantal alobi ba vérité? Mike ozala na basi mais so ba découvrir yo ozo homosexuel. Na kotanga bakomba musicien te. Mike yo moto osala matibo. Osala matibo soki matin ozana courage. Moi je l'ai dit. Tracy a comprenant. Bandeko bolanda ngai Kinshasa eza mabe. Congo bandeko na biso Congo tolingani te. En plein mot ibolakela moninga mabe mpe bootya maboko na bino. Oh, je mets mes mains à couper. Les années. Karine nango asala bino nini? Karine nango adefa mbongo na bino boya kofuta. Ah, Congolais. Bolingoto kitoko pe tai. Pe nyonso makambo esalaki yo malamu. Blandine Omar osepelaki nango parce que moto oyo akoki kolakela moto liwa eza kaka nzambe Jésus Christ de Nazareth. Bango nde moto ayebi mokolo moto akokufa mpe nzoka mbotama nzambe moto ayebaka. Bandeko wana Mike Lokamba na omona ondire aza na problème ye moko d'abord nde akomi na problème mental parce que ye bisika oyo azalaka epai ya grâce mbisi je pense pas ke asala batémoignage ya moto bosololaka te moto oyo na ye esimbaka te ozotanga kombo na ye ouvertement comme ça na devant bato eza jalousie. Bamama oyo nyonso bozolanda biso oyo esali bino mpasi soki bozoluka botya eka peut-être ye nde aolukaki aprofite. Donc ozomonaka eza eluka moko eza bien te. Namoni bacharge ya Karine bato nyonso barépondre ye borépondre ye te botika ye tozozela soki eye moto aza na clé ya liwa ya Karine mais ayebaki soki likambo eyeli Karine mokonzi donc ye nde moto akofuta yango donc ye nde moto ekozala na motu na ye mais bandeko bozomonaka ye moko Karine mokonzi atindi ngai napesa bino message bokipe ye te motu moko mpe te rendre na justice parce que azolingaki aza poursuivi mpona na ntina mensonge oyo alobeli wana yango naza mpe na ya na ngai lider akula tokomeka mpe tosola na ye par rapport ayokaki lisolo oyo ndenge balakeli Karine mokonzi liwa ye mpe akoluka aloba par rapport ya bachroniqueur oyo balobi par rapport ya liwa na ye. Namoni ya kula bonjour bandeko bazolanda yo na Congo Température lisolo ya Karine mokonzi ya liwa est-ce que balakela mpe bato liwa oleki boye olobi ke moto boye akokufa est-ce que somona yango yato oza eloko oloba te mwaka moke oloba moke kolakela moto liwa nayebi te nzambe nde soki apermettre esala bayo moto amokili olakela moto liwa yo oza nani yo olakela moto liwa ata koto babi oza na bakisi yango ebele olobi na motuka yo kokufa moto yango bakufi seke boyokana ebino mibale okufi mpe ya solo mais eza nango kano nabanga na ete eza melodi ezaka maloba bato balobi na bango eza nzambe te donc amona ngo rien eza na melodi donc soki nde balakeli bongo mabe ya kokufa donc eza lokwa babakiseli esu bajour ebele ya koviva na mokili donc mpona nga namona yango rien afana nekali eza na melodi yango nazosenga bandeko nyonso bozolanda biso partout. Mike aza na d'abord aza na esprit moko bango na garçon na banji po boyebake Mike aza homosexuel lelo na yebisa bino vérité. Mike c'est un PD
yambo mona tilo na âge na ye atikala kozala ata mwasi fixe prophète azalaki kobima na Cynthia Kapache pourquoi alongola molimo oyo aswafe te molimo oyo akatula soif donc ozomona ke basali ekiri moko mpona badestabilize kaka mwana bato kare e lelo soki nayebisa bino ke Mike Lokamba na kati ya ndako na ye na chambre na ye bana mibali bakotaka te kana kaka bana basi moi je vécu avec lui eza na bavérité ebele oyo ebima mpona concernant Mike Lokamba oyebi kaka ke Mike Lokamba akanga meme Matika Solo soki Matika Solo ozala na courage ya koloba te makambo bayebisaka na église oyo omonaka epa Mike Lokamba napesi lelo Tracy Mbelenga raison Benji wana aza homosexuel makambo oyo asalaka ayebi te ke kozongela ye baloba tous epe isiba parce que bango nyonso nde baza na babata masumu baza bato ya molili bandeko bokipe bango te botika bango kaka na actualité oyo bango baluki bacreye parce que mpona batya bango ka bino bokomprena ye te ke no Mike Lokamba komi azinda kutu deja ya kozina botala na kati ya site na ye atikalaka na bapede na bato basalaka mosala mo aza wana na mwana wana mora de la presse na benjo azalaka epa nani epavi na biso Jazz Kabulo bandeko eloko ya mobanga eza te Karine Mokonzi otike na maboko ya Nzambe c'est le Dieu c'est l'Éternel qui enrichit Karine Mokonzi aza sous contrôle ya Nzambe mama ya Karine c'est une servante de Dieu eza kriki na bango ba janvier bamari bongola basali sikoyo eloko moko boye bacomprendre ke sikoyo déjà ke Karine Mokonzi azokende na niveau azoatteindre niveau moko élevé Kinshasa eza capitale ya jalousie bandeko na biso so baolinga kose repentir te bayebake Nzambe oyo tosambelaka aza Nzambe ya vengeance te pourquoi Chandraka alobi ba vérité Mike ozala na basi mais so badécouvrir yo oza homosexuel nakotanga bakomba musicien te Mike yo moto osala matibo soki matin aoza na courage c'est moi je l'ai dit Tracy a comprena bandeko bolanda ngai Kinshasa eza mabe Congo bandeko na biso Congo tolingani te en plein moi ibolakela moninga mabe mpe bootya maboko na bino oyo je me mets à couper eza nini Karine yango asala bino nini Karine yango adefa mbongo na bino yango ya kofuta congolais olingoto kitoko mpe tai mpe nyonso makambo esalaki yo malamu Blandine Omar osepelaki nango moto aokipe bango te me nalobi ke bakosenga pardon puisque manike ya bango ma ya miso na bango ezala makila moko baya osenga pardon Karine Mokonzi elle a toute une vie na ye eza molai akokisi pas même 40 ans et du fait bato ne balingaka ye mawa ya bato wana mawa ya Nzambe ata mama na ye ndenge apriaka Karine ozala protégé par le nom puissant de Jésus soki bino bozolakela Karine mabe bozongela bino na kombo na Yesu merci na bato tout bolandi biso merci na Cléa Boboula, merci na bato tout bolinga nga pegi titan. Vous s'abonnez toujours na Congo Température, on se retrouve à la prochaine. Bye.
Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe asika